Mataka. Yango dans la commande d'ordre. Quand on est dans la Rwanda, tous les gens qui ont été dans le peuple, des photos que le peuple congolais a donné à Kola. Et puis, nous avons bêté Mata. Congolais ont bêté Mata. Ils ont aussi un peu de temps de temps que nous avons rassis. Parce que tout ça, à 2 heures du temps, on a beaucoup de opposition, Église catholique, humanité financière. Yango, tout ça, peuple congolais. Au moins du Congo, Congo est un peu dans Congolais. Congo est un mot. À part Congo, tu as un mot comme soutien. Opposition, majorité, unis pour le Congo. Et puis, tu as une église catholique. C'est le moment où il y a le Barakeno, on a un peuple congolais, on a revendiqué pour le peuple. Il y a un peuple, il y a un peuple pour l'Est. Il y a un peuple en Bongo. Chole, Bozawat, na moment ya ke partage de gâteaux parce que boza sima ya batu moko boye o banguna ya Congo yango tozo senga bino na mo c'est le moment ya koloba c'est le moment ya kota ba déclaration bali tokaka ke non batika ko bazonge pa na bango sinon peuple congolais toko senga ke bito toka na Rwanda ere ya kotelemela peuple yango na pouvoir en place akomi kokota na nzela badirigeant ya union sacré otomoni babemba bakatumbi bakamere basama lukonde eza silence te comprendre bango baza kati ya pouvoir biso pouvoir tokoti na kati ya nzela mpona koreklame bandeko na biso bakovanda na kati bakovanda na kati ya ndako biso tozobima te biso mpe tofandi na ndako me toza na nzela tozokende na baambassade nyonso mpona silence mpona bandeko ya union sacré tozalisa bino ke bino bobimaka na moma ya kosenga bakato ya partage ya kato te pouvoir eza Congo mais tant que Congo eza esu te bino bakorevandike badroit na bino wapi oyakala bakanti na bino ya union sacré kaka mpona kosala ke non nous toseke tupe tesene pas normal tokomi na suka bopesa biso manduki tokende tokɔta na Rwanda totumbaka na ye na tubatu na nyonso pourquoi est-il possible que eza na valeur soki ya deux provinces ya RDC bazonyokola biso mpo na nini bino bozolia boza lese bokokotinda bapolisier baya bamaltraite population sur base de quoi botika biso tozala lese na boka na biso tolembi bamakambo oyo tosuki biso oyo MLPR biso bafrère bacongolais biso oyo tolobi na la balkanisation na mboka na biso toyebi ka mokonzi be moko Faci Beton yo nanga Kagame oyo epesa nsima na ye okokufa nanga soki yo komi na Kinshasa tokosala okabri biso bacongolais le frère congolais de biso ebemba mama no nanga na Kagame peuple toujours motivé.
Zeno anatanga matina moto wana na drapon. Zakiwa. Président. Ah non, compatriote. Hola, mamá. Malembe.
Le peuple se libère. Chef de l'État déjà lobby, au hasard congolais de père et de mère, tellement boundé la mort. Loba. bazosala mosala makasi me paiement ya bango eza moke ngai bapapa yango aza soldat.
On est fiers de vous, peuple. Kagame doit mourir. Kagame doit mourir. Nous devons être jusqu'au Rwanda. Désormais, les Européens ne peuvent rien sur nous. Nous sommes l'Afrique, nous sommes les Congos. Nous combattons et nous luttons pour les Congo. Notre beau pays. Force de ces FARDC qui combattent pour nous. Force de ces FARDC. Force à vous, force à vous. Que Dieu vous garde à l'Est. Que Dieu vous garde à l'Est. Nous combattons et nous luttons pour les Congo.
Un message très capital. J'ai dit ça mon cousin pour que la communauté internationale réagisse. S'ils ne réagissent pas, nous le peuple congolais, comme nous nous sommes mobilisés aujourd'hui, nous allons défendre notre patrie. C'est ce que nous voulons. Parce qu'il n'existe pas le pays, le Congo sans Goma. C'est ce que nous voulons. Nous tous, nous nous sommes mobilisés. Il y a des personnes où leur famille se trouve en Goma. Ils sont en train de pleurnicher partout. C'est notre pays. Nous avions besoin de nos intérêts personnels. Notre soutien à l'unité du territoire national congolais. Pour dire que la force du Congo, c'est dans sa diversité, c'est par rapport à notre unité. C'est ce qui fait notre force. Mais c'est pas possible. Nous, on est vraiment mal. Nous sommes vraiment mal. Là, c'est vraiment notre zone. Nous avions dit autrefois que Goma était leur zone. Comme ils ont dépassé Goma, donc là, on ne va rien attendre. Aujourd'hui, c'est la guerre ou rien. En tout cas, c'est la guerre ou rien. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Solution ezate tozo revendiquer lisusu tokokota na nzela tozolinga bamindela bazala su na mboka na biso to biso moko tolingi tose diriger. C'est ça pour ça ya peuple congolais tokemi il y a longtemps toza nango posa lisusu te tolingi kose diriger biso moko. Nous sommes fatigués de la complicité de la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale réagisse au plus vite possible. Parce que le Congo restera uni et indivisible. Nous ne pouvons pas rester au pays sans Goma, sans Bukavu, sans Sud-Kivu. Nous sommes le pays uni par notre souveraineté. Nous sommes venus défendre notre patrie. Nous allons dire, comme M. Mobutu avait dit, même si c'est pour signer l'impact avec Satan, nous le ferons pour que la communauté internationale sache que non, il y a aussi les Congolais. Nous sommes là. Nous, le peuple congolais, on s'est mobilisé. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui dans l'ambassade de la Belgique. C'est le pays qui nous avait colonisés. Nous sommes là pour leur montrer que non, nous sommes fatigués de leur complicité. Merci, monsieur le journaliste. Ici, il y a la communauté internationale, les États-Unis, surtout la France, les Grande-Bretagne. Ce sont les gens là qui sont parvenus, ils ont soutenir Kagame. Vous comprenez? Dans les mille hypocrisies, il y a États-Unis. Dans les mille hypocrisies, il y a la communauté internationale. Tout ça fait plus congolais. Ça va quitter le système, on dit pas qu'on
Papa, basoda bazokufa eza yo mpe basoda mokoki okokufa mpe tozokunda mpona bango soki totamboli tozomona bandeko nde bazokufa na ete bandeko bazokufa na ete tala bakokokisa biso tozonga mboka eza mabe
tunapenda pia bazungu watoka kwa Wakonza mboka, kisaturo na Rwanda, komela kiko minduki, peta
Milliers à travers la République. Les lots aux liboso d'ambassade pour la kolakisa symbole de résistance à peuple corps. Dans le biboé, de mettre en garde pour calmer les criminels. Oyo Boxtanto va se soutenir comme les alliés à RDC. À ta partie à Mouké, 1 cm à Mabélé Oyo. Et Kokende, les alliés, question de vie ou de mort. Voilà pourquoi Moni Mandala là, peuple congolais a Simbi Mandala là partout, symbole de résistance. De se prendre en charge pour nous libérer Mabélé. Pas de discussion, pas de négociation. Toza sima ya commandant Fachiba. Toza na sima ya FRD. Toza na sima ya Wazale. Wazawa. Qui vivra Vera. Kagame Mamana. Awa Kagame Mamana. Ezali kamba mabe. Okomona makambo to osala peuple congolais. Monde entier bakoyeba keno. Congolais basakana na été. Congolais azana colère. Lelo bazui, lelo ezaka kavangu. Masole zoya. Vous êtes le premier. Bokoyoka moto. Bokoyoka feu de kobeta. Na minito bitumba ekosila wate. Bitumba ekosila na Rwanda. Donc, FARDC, vous se sentir binomo côté, vous avez binomo côté tel peuple va laisser abattre. Abakino lelo batobimi na balabala wazalendo bozala courage pour défendre Mabélé, pour défendre le peuple na biso. Humiliation elekia depuis 30 ans de na yoki ke Gisenyi ba utu na batu tu récupérer situation et ça malamu to soutenir bango bitombe aussi na Rwanda. Vous se sentir les étés, vous sentir binomo côté to libérer Mabélé. Jamais na 21e siècle un petit pays Rwanda a continué à recoloniser biso, à mater biso, à mon avis sur un peuple naïf. Mais la patience na biso, à mon avis sur le cas naïf. Les Londres to telemi boye, to telemi libela, si to koyoka son, si ba koyoka son ezani, son ezali de pari ya criminel pour ka. Kagame, et to koyoka criminel Kagame akimi, wana nde biso to pemi manifestation ici. Ba moni biso ba to pamba, Kagame bazoyaka, balekelaka. Vite ya guerre ezani, ezali copier ba minerai ya RDC. Kagame azali lokola interlocuteur valable ya Congo. Atamboli partout dans le monde. Oui, mais c'est pas na coltan, na cuivre, na diamant, na or, na plomb, na pétrole, na maï. Zokande Kagame azakaka na solo, na terre na ye. Azakaka na café, azakaka na ti, na Mabélé na ye. Sikoyo, eloko oyo nzamba apesi biso mboka na biso malamu. Kagame akomi na haine. Azali tuti ayaki koya. Alongoli mwana mboka voisin na biso utu. Alongoli na pouvoir a récupérer pouvoir renverser ye. Comme il y a un Mabélé, il y a un batunaye, après c'est un Mabélé. Est-ce qu'il y a un Simba? Pour chasser les criminels dans l'Occident. Qui vivra avec José Bonana. Je vous remercie. Merci beaucoup de Komona Mboka, monsieur le journaliste. Vous êtes sur le terrain. L'autre détermination de l'Ozalaki Koya. Pour soutenir Mboka Nabiso Congo, pour soutenir le chef de l'État, Fachi Beton, pour soutenir le FARDC Nabiso et le monde de Wazalendo. Zalaki le Libanda, Totamboli, pour se manifester, pour soutenir Bandeko Nabiso ya Goma. Pour le savoir que nous avons de cœur avec Bango Biso Abba de Kinshasa. On sait qu'on a un peuple congolais. Mobilisation, la manifestation est sur et continue pour la communauté internationale, l'Union européenne,
na complot na bango oyo basalaka biso bacongolais ya kosoutenir un criminel Kagame elongo na bakolite na ye nanga yango na osenga na peuple congolais tolongwa na bamanipulation ya bareseau sociaux ya koloba ke Goma esali boye barebele bakomi boye lukuta FARDC ezali kose comporte bien na kati ya ville ya Goma tozala mobilize tozala na vigilance makasi tolongwa na manipulation ya bainformation ya baintox ya lukuta Fachi Beton azali kolala te ntongo mpo babutu moi mpona kosala ete mboka oyo Congo etelema banyokoli biso mingi Rwanda ezali katu un petit pays oyo toleki yango na munene makasi Congolais lamuka na mboka oyo toloba boye oyo alingi bokonzi akende na baélection sala parti politique koma soit opposant soit oadere na majorité soki esimbi te keye na baélection maponami ekabola biso mais oyo ekomi ya kosima mandoki toboya yango Fachi Beton azali kosala musala malamu na kati ya ville démocratique du Congo eza boye te yango tosengi na congolais nyonso tu soutenir Fachi Beton FARDC wazalendo totelema na bandeko na biso ya Goma bolamuka bolala pongi te monguna affaiblir bino te bolongwa na kati ya pongi botala biso na Kinshasa oyo tosali toyoka mpe bino na Goma kuna bosala yango ya koleka eza boye te yango wana ngai ndeko na bino Juju Okako le secrétaire national na kati ya grand parti UDPS bakilolo kolakisala communauté internationale te ozali nsima Fachi Beton nsima FARDC nsima bawazalendo epuis tozali kopesa réconfort na kati ya bandeko na biso ya Goma merci beaucoup ti mopanzi sango mpona courage oyo totalisi na mokolo ya lelo ya kokota elongo na population congolaise en général kinoise en particulier plutôt ya komanifeste soutien na ba FARDC na biso mpona mosala kitoko oyo basala kosala na partie est ya mboka na biso précisement na ville ya Goma mpe progression na bango kokota ntina Rwanda mpona kopase message fort